laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Isaleli wana. Na bondelio, na fukamiye. Laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Isaleli wana. Gome, il faut gommer. Bakoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Isaleli wana. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Isaleli wana. Na piololie. Tika. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Isaleli wana. Gome, il faut gommer. Bakoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Isaleli wana. Badejeuner lourd ya la kawa. Ndoka musanga. Kani konyoso ka boye. Kolia bien somela kama sio uzanga miliki te. Na mesenya ngaka ukanda mama. Mais ben ça va datongo nyuso na rumela. Eko na bitide. Nako yebiso nenda kwa machine. Kolia bien midi, kolia très bien. Na tongo wa déjeuner. Sans souci. Mais ako yona na berte. Bere kesu na bakote. C'est Bere. Itegala ngwa. Kasi yaka na mwana, tika lipona yo. Azo sekani. Mwana bino musaluru. Mama moye te waka. Patron moko boy. Kamanda masalami ko tika la kenole na mokwa. Moi te mama makamna ko mwana mwana ko yana ngoye pa. Mwana wako. Ya ba santé ya bien. Voilà. Merci. Merci. Yo sono la kitino. Come la vuoi togliere morire non Aliya kufuata. Kama banda mbamba kutika la wanifanya kaka. Ya. Ngala mwili balo yi penza. Ipato bikini ya mwili. Na hisi mama. Mwili penza mwite. Zamba la kati. Zamba la kati wala la kati mama. Oto bikiti. Famille bongi. Yango na ko yebisa yo. Lokola osozu mwa moto na biso boye. Na moni pe makambo malungu ya yawa yaya. Lokola ndako pe otika ki yango kuna isila kiti. O annex wa munene wana tongana mopanzi wana. Osisi la biso ngo mikolo. Kuna kaka te o to kufela ka biloko ya boni ya boye yaya. Malamu te. Mwa ekonomi pe za ka pembeni boye. Mikolo ko ya wana aloke yo osisi ndako Nyoso, ide wana yo sana ngwe honga pena sana ngwe. Na posa nite oko lio zo kanisa. Omo ko dia ka fami ka tranquille. Ngo ko kanisa mama. Po na kuta kipe basi na kasa ndako yo so na yitsuki. Masunu abayo ya. Masunu ababa mosa liboso. Abota ni bana so ni boya basi. Asiki bango na banza yikuna. Aye awa azuma na masunu ko boso ko na masunu ko ya Mkusema mabele ko azui ayo to kini lobi avant ngana ya ukota bon ngana na lo bakengana utika na kibela on ne sait jamais yaona yo ebite mabeo bakindira kitamu susu babebi saki a yo ko yo bongi saka
bongisaka bamakambo nyonso ya ndako awa po lokola biso tosusu ozwi bo biso nyonso bana obongaka nsima na yo etali yo eloko mpe ezokamwisa wana alobi nini nasi naboti bana ebele nasi naboti bana ebele nasi nalembi alobi ote probleme eza nango te nalingi nanga kaka yo boye na boye bongo moye mpe akosala ezali te eloko ekamisaki nga ko ntango tosalaki mese 40 jours bana mbana nga kufaki akoya wana na bamapa akoya kotikela bana biloko vraimen namoni ke ya solo mpenza tata oyo alingi bana na ngai nga mpe yango nalingaka tuna te po namoni kaka lokwa libala yango esi ewumi nga yauti olongola kaka pe mela 6 mois boye auti olongola pili ne bongo ndenge nini yango azuka ya mbala moko akoti ye na ndako ekamiseli nga oyo oyebi te ke masumu azokozanga tozala moko quartier moko omoni kote oyo biso tozokozala na se wana azakokanya wana oyo kazaki aza moto mosika azakoya kotala nga ntango nazaki na malheur wana azakoya kotalatala nga kaka toyonga omoni ndenge oso okomi nono omoni ndenge ngai ayebisaka yo nini nga lobala nga ki odécouvrir nini na esika ya kosala suki kaka wana te nayeteleli na kimi toyaki kofunga boto na yo na yo penza bosana na te yo wana simbasala wana malamu po ozomona bososi ngani mo sans souci mai eza te mai ajoaa kosala Oui, entrez. Comment? Alors, Non, il ne le doit pas. Parce que tout le monde s'est réuni, on a sur une équipe, la mission de non, mais il faut que tu me non, mais le problème de l'œil, c'est pourquoi Balingi Kaka peut maintenir féticheur? Moi, je leur ai dit, au moment depuis un certain temps, toujours ça l'encadrement, madame, ou les joueurs n'habissent. On va s'entraîner bien, on va se bien. Est-ce qu'il faut nécessairement un féticheur pour que mes garçons ne va se mettre bien, il y a des gens qui marquent. Alors moi, j'ai dit non, je ne peux pas. Alors, en tout cas, Mickey Dom, mon cher. Comme les grands problèmes, il vient là-bas. Dit, on va arriver à la membre équipe. Membre d'honneur. Mais le salaire, c'est quoi la cotisation? Oh non, c'est là que tu as batiti. Oh non, j'ai un contact là, c'est une daille. Oh, c'est un bombe. Oh non, c'est gagné de ça, le batiti. Bon, je dis, quel membre d'honneur? Non, on va savoir que déjà projet, non, tous allons dans membre d'honneur, na soutien à la Zaïre. Hein? Tout ça, na Brazza, na Gabon. Voilà. Donc, tu as dit qu'à Kinshasa, quand j'ai proposé dans le soutien, voilà. C'était disponible. C'est le problème. On peut même, à change, banali, et pas une alliée pour ce qui est révélé au Congo. Tu vois, il était nous sur le Congo. Sinon, on a dit que nous avons un problème de ma carbone ici là. Oh non, il faut que nous avons un embêtement. Si c'est à dire, un embêtement pour le donc dans la pauvre, tout dans la pauvre, et puis les gens m'ont appuyé. Pourquoi? Tout ce qu'on non. Et là, que ça m'a dit, l'équipe n'a pas so, batou, balingi kisi, pas ça trop. Alors, il faut tout ça parce que si nous avons l'ongo là-bas, mais réunion ou avant-hier, ça veut dire réunion? Non, au moins, il y a un problème. Au moins, depuis la Bali, ça fait au moins 40, effectivement, 47 jours, c'est quoi? C'est ma béni. Ah, mais je l'ai foutu à la porte. Ma béni, l'ongle de sous. Ah, l'ongle de sous, mais il fallait qu'à l'ongle. Comment ça fait ma béni au 4e? Mais moi, ça le bosso à Kende, il y a mis balai. Mais tu sais au moins pourquoi il y a les bosso à Kennedy, il y a mis balai, pourquoi à Kennedy? Dis-moi, souvent, vraiment, d'ailleurs. Mais ma béni, première femme à Botelinga Banas, Minde, ya basi. Yami balé, à Boti Suzuki mi balé. Bana basi. Moi je dis, bon, tu vas tenter ma belle. Il y a les sous avant de mettre moi à moi. Or que pas nanga. Tout ce qui est moi à moi si et pas nanga na considérer comme beauté. Moi à moi si pas nanga na considérer rien pour moi na té. Tu vois?
bongo mwasi obala utua Voilà maintenant, il y a un raisonnement qui est mis comme moi, il y a une réalité, mais ça à côté, il y a un zisika, parce qu'il y a, si on peut le dire, un spécialiste, il y a un bananibal, c'est-à-dire les enfants, les vrais enfants. Ah oui, il faut un banabasi. Alors, voilà. Banabasi, donc, il faut les vrais enfants banibal. Voilà, les gens qui peuvent. Simba, Moka, enfin, Simba, ma famille, tout ça. Alors, on m'a dit, il y a un spécialiste comme moi, Tabana Mibali. Oui. Alors, et si il y a un outil, à Botaki, Bana, 6, Mibali. Et voilà que Mibali n'a pas Koufi, voilà, une occasion, on est mon cher. Comme vous parlez verbe, nous avons des maladies à coucher les livres, encore le premier bébé, on va entier à coucher. Donc, il y a une idée de SS. Qu'est-ce que ça fait SST. Il y a un accident de circulation. Ah bon? Donc, ça fait maintenant 7 mois. On a dit qu'on a eu moitié en gros. Pour ce qu'on a dit sûr que moi, je me bats, sûr, bonne nouvelle depuis une semaine. Elle attend en famille. C'est pour te dire que maintenant, Combien d'assurance? Non, côté moi, mon cher, on dirait que nous avons passé un ballon, c'est la moto en pendant donc il faut faire la base. Moi-même, mais quel bon. Écoute, ma soeur, il va dire moi, je me bats dans moi si au sérieux. Et ma reste un engagement. Donc, il y a pour dire à votre camarade. On dit que moi, on le voit quand on peut comme moi, on le voit quand moi, si c'est des volontés en dame. Volonté en dame. Volonté en dame. Or, si quand on a saigné en dame, le moi, je suis un spécialiste. La mibali. Na bota mti mibali na ndako. Bon, alors, na midi, donc, il notait la maman wana, pour na monique. Je peux faire un plaisir, mais dans 20 minutes, moi, c'est que moi, je vais aux moi, c'est moi. Mais depuis la barre, c'est sûr, mais depuis la barre, mon zélé. À l'engoté, il est là, c'est moi, là. Mon zélé, tout le bien, mon zélé. Bon, alors, à midi, bon, c'est que je suis produit, tout ça, on a compris le bisou. Comme on a un ça. Ça, mi è importé, un salaire en gros, pour être bien tondi, par exemple, faux sceptique. Et tondi, utiamo na cantine, utima ya moto, salisi malamu, ubwako na toilette mena. Ale koti na faux sceptique, salite nyonso wana, ekomi na ngoma mai, ekoti na mazamiri ndenge wana. Oui, ulenga mituka o sala bona boye, miki ba inventer problème malamu. Donc, comme na ndambo na ndambo. Ça va, alors, à tout à l'heure, on va faire aussi les pour qu'il est à la... Nous, depuis la mission, moi, j'ai fermé le bureau, j'ai fermé qu'il est 12 heures. Ah, donc, on peut la moitié d'ailleurs. Ça va, on peut aller... Ça va. Ça c'est sorti. Izana tambu, mama. Abilo,
Mama, katisirika lyakako ngana kuzengana nakusengi bombana lekivindi Sans souci. Sans souci. Kama nini ningeona nataka defo? Defo. Eloko nini tangia? Nini sasa eloni? Eloko tangia tena mesho. Kasma. Sasa ndio yesi na pesa. Je servi. Sasa mwanangu. Sio leo zangu hizi ngapi? Tangu naliaka na sala kanini? Umelaka. Excuse. Benga pe mama ino aleki aya. Todo sobre la vaca, ¿no? No, bisa masuk ni lah. Bagi bangga sabun. Kamu bila kau buat. Kalau gitu. Tiap kuna nak melang kuna. Ini bangga apa buat tu? Bangga babunya. Kau siapa kau tumbang sana? Yang ni tu, you kan siapa sila? Aha. Kamu di baku mana? Tadi lah, udah kan dia. Kau lihat dia tu mana basah dan kita masak dengan tu. Satu sih. Sini. Nak buat itu memang ekonomi tu info izaraka. Mana nak boyo? Kita ni. Benar. Nah ini mereka nak cari. Sup. Obat kau ni apa? Sup. Sabar. Bos, kamu biar tu. Kau tak makan musuh, kau tak makan malam, kau tak makan makan musuh. Kau ni. Lepas tu nombor sana. Tu pun ni. Ini. Enorme. Tinggi dah lo baling dah lah sih. Tak perasa betul orang tu. Itu apa tahu betul tak kalau tu. Orang tak tahu orang saya. Orang siapa? Orang sana. Sikit seperti. Bila dulu bang juru bisa namun ni kuma. Mana? Banjur bisa dengan mimba. Unalia kabu. Unalia banjur sapi. Na misen kulia nzungu mwote. Tangu na weke yangu madamu. Tongoni kendenge na sina kumbi bumi. Unalia kaka biloko muteme nini. Mana boleh nak ngaji ya me. Oi bien. Mbona bone kumnangu. Mbona mbona utani. Mbona kwa nini? Tonto skol. Ngaji ni mbona bone kumnangu. Bawa ni lagi. Mbona sasa ni kwa ndio tu? Na tuna mbula. Oi ni mbula. Sasa kusani kama ni kole kusani. Mbula wewe. Bisa tu abah leke musisa. Kuna nini hapo? Nenda kwangu. Mbona kwa mko yangu na kutuna mbula bone soko mnangu. Umani ke mbana nga sisaki mingi. Nikuonyesha kuchecha ngama kelele obuye nini. Bona kwa sababu sasa tende msusu te yango wana kaka. Unaona kumugo. Kwa mpea kana kama mwena hii. Kwa sababu ndio msusu. Nasema yesa kike na ngaboti bana ndole. Ote moko kaka tusa. Kwa hivi mwana wa sima au ya mtoba au buta tu. Kwa hivi wa condition nini obote yake yeye. Kwa sababu hivi hao ndio daktari alongola ke Trump msusu. Kwa leo tena kama mama mweza lina ni daktari atazo suivre nga pembeni problem tende kumtarajani. Ndio na bongo loba suppose miki ana mwa ba mwaena yeye tangu msusu kina obota na foto. Mesuki awa kaka yeye vraiment ezo bani sanga. Ubaba ni kama bani ndio.
wana boye po biloko ebobliko bangoko yango biloko yango mosusu ali na moto finalement bongo ebele wana te wana basani kuna bokoki olia yango te na pokwa toliaka na midi yango te toliaka so na pokwa te nazomona ke ekomi likambo mosusu ondire biloko ya feti soki biloko yali olabimwa moke bole esili lobi lisusu eya mokolo mokolo kuna lisusu elaka mikolo nyonso bato baliaka yokende kolambaka babiloko kolambisaka babiloko ebele ebele ndenge te ekonomi mpe efo ezasusi babeti yo rapporte c'est comme ça bon appétit merci kama vile bure nenda kuzali baba na biloko kuna kuna kwa susi na kwa tu baba na biloko baba unataka kusema kuchika te abimazi kwa susi sana biloko mazira sio ni kwenda kasite lokali ele syndicat mosusu awoni biso bato ya taxe komisala charité ezalaka biloko eza kuna ata mosusu ozalaka mwana misala okolia nasi na olia kilo mama oyoka soni te biloko yali oyebi ke basoma liaka lero te omoya koluka basoma na kati ya ndako basoma liaka lero esinga mama naye koluka basoma mpo nga mama mwana ye nayebi ke sonio nani usikisinga mwaye te mpenza na mokolo ndako mama nazoka mosanga kitoko yoni moto kama ndako iyo nazoka mokakenge nayebi yo nakakele mobali na opakima mobali na kufaja okamwe nini elongi na okamwe za nakaka te yapasima mobali na kufa nangoni pili oyokuta pili pali kama sumu kartie moka mama kasi chance mama niwa te kasi chance wana kuta nango chance ya solo kama za nini komo kanike mbali okende neno bala chae okanti malamu ndoko okamwe nje yo kile mama wako nzotambula na mchana vanda wangapiya sa souci nanazoka kotepo vraiment bainomora yini napenzana bana na osiko uyapasiri mwana ngoli pili orati kitoko kopili pali pamubali mosusu bande bana nanga otamini mobali nanga abalinga sikoyo azokosiporte bana nanga ibie alingi bango tusa bana nasina mona baaja bana nanga eza mawa mingi mpona opesi bana motema pasi na okamoaki na mura baza na bango te yasuri wana olobi po silisi me bana nanga bazwi moto akokoba bango akosunga na bango nakataki to bandeko masumu nayebaki teke masoko nzalelo nde biso kende elia atukokamisa natomoni malamu namoni lokola toshange omoni ke namingi elakeli na ifu mwana kebuta azaka na bijou te sikoyo okomona otengisako lokola boni bakelele boye oh lala boni bana boni ça va bonjour ibale wanda masumu nana yaku problème mpona moyo di ibale mais biso vraiment est ce que finalement zali mobima ndako présente ngai esi oyo camarade na ngai ibale oyo baka ibale mondial ufumuki ngabo mwasi na ngai nayebisaki yo miss nabenga lelo mosusu miss lelo mosusu mare ya mopepe ye wana bidongo azali monsieur ibale parce que ibale est ce que vraiment nazali mobima finalement bato kaka mibali oyo baza kitoko kaka biso mibale obe yo bazokangana na yo nga bazokanga neti ye sikoyo nasi babenganaki ye photographe ona desine de moni yokolezaka koto omoni yokolezaka kuna yo premier bakosala yo foto moko ya monene nakotikilo na ndako komsa koto motema naza na ntina nango te soki tokabona nzambe alingi ezala bongo naza na ntina nango te nayaki kolona mwana ya klasi nakomi awa mwasi nakosolisaka naza na ntina nango te yebisanga makana mwana klasi nga na kendi nga na yeke mikolo na libala mama yeko kotelimaka nango na porte yo na fenêtre
bino batumamona kozelaka bino te bino batumokokila ndako nokolanda mamenga na nsima mpona kolia kaka na bandako okokaka makangalo ngana kokakoma bino batemisakakina baseme bakoma kovandaka na kolendaka bandeko na mabala bandake moti butu bokila kolema bino oyana kokosangalika monene antubana regrete bopesana na conseil semeki akipele makama mwana ngana koaeti masuku na regrete mingi mwasi avandaki lobi awa mobali ne akufi tanga moto bati kaka siki yo kokufi ndenge mo bakosala mobali akufi kaka sikoyo alongoli pili asenisi babili lokola nganga aya kosakana na ngai onaka sakondo kaa kutazozanga ndenge kakolia na mawa antuka naoki mawa mingi masuku sinzaka ndio pavu kokolokotala kali nakatoka pale meti na ndio pavu oga mawa mingi na pavu watu toka nongoni kola ngabo yako mawa mingi nishi bora leo pavu leo watu bana musiki sana na bana zini ya buzo oyaka lisusu hotel leo tala kama mwana kwa sababu leo tala kibali yoka na reprendre mwana wana nakabeli yo ye esali lobana banoko na ye ke eza kado na bino bozwa na bino mwana wana naza na besoin ya mwana wana te yo oyaka lisusu awa te soki problème ezali tinda ata mokanda na motu moko aya awa meyo kutu je crois que c'est fini merci beaucoup kabeli c'est pas croyable mais yo mwana na ngoa kwa mwasi wana ni wana soki mwasi te mbona kwa ni wapi moi j'ai pas besoin bana masuma tala sikono kili na yo mwasi na nga masuma usimba na kutu pasi nini nalembe ndenge nayebisaki yo ce sont les malaises déjà qui commencent alors nayebi te quand vous fera 3 mois 4 mois vraiment comme j'étais habitué na bato apamba bazobotelanga bana basi donc il faut que na s'adapte na vie ya bana mibali ndenge babotamaka vraiment pas trop azalaki mingi na côté kuna na kasai lui dit donc soki oyoki ndeko na goût nandona transukale baba mi orange mi orange yango nakana motema mwasi moto osombi ata mingi wana nani sans souci zela imana nuka kotongo lisusu sans souci yakako luka noki masanga wana epuis osombela ye miliki na ye oyo ezalaka na kamwa bote moke wana asala noki yo mpe omoni nde mama nzoto eza malamu te donc banda ntongo kaka boye namekaka mokemi naotikaka moiti nakosa oyebi ce qui m'intéresse ezosepelisanga quand même c'est que après ndenge nakuti koyebisa yo semaine moko mais asali déjà 2 fois de il est responsable mobimba basoko nyokolebo oyebi ya muru te motino baninga bakona na ndako na bango na ndenge na bango betise yo kobenga muru betise osabile bato mosusu tu veux tenir responsable la musique la première fois le bandi non eza galerie te eza baeffet omoni même soki oki aza spécialiste ya kobotela mibali yo koya na ndako moninga boye kaka bilobani bapambapamba bilobaloba te bon nakopa onakanango mpe ezoya te onakena non mama pardon nga na masumu tabandi te kokota makambo mpampa bon moi je m'en vais
sais pas. Si le service est un comité, moi je reste un peu ici pour mon indégé, moi c'est un gars ce qui fait que nous voyons peut-être un entraînement. Tout le monde ça va, hein. Kasi ni wapi biloko? Kasi table ya mwanzo walikuwa basenda hiyo kwani nyote yaliwa na Bakamusile le titlo. na kama wale raia wala na banti panga kama kulingana kata ndao. Mende ifo evite ba camarade ya boya. Awa bomlo kwa libala kama. Angaye. Donc je vois le bal ça passe ça. Adwa se binja. Yara na yopo so le kiti. Sans souci. Ben la maman. Azali. Abin Akiro. donc kama mimi nasema ayo msunzi akero nje aruko ya ngana kuna sawa ngam na tiga weza banda Mais kama bimi nzoto zaki na ngoma malamu. ya wima ala ma bia kasi asan do ni ke Asan kaki? na muni Combien de fois ana fièvre Combien de fois? banda Vraiment? Avant qu'il doit changer. na sina banda zani nisuzu na yona tiambe asante kama mimi sio seremanje na kwa wana isigala na bénéficier japi Ça, c'est très bien. banda ke Bon. Non. Mille Zaïre wana eza mpona yo. Omoni soki mama alingi asanza yo il faut kendeke pembeni wana po osimba ye omoni ndenge ezala soki olingi osala omoi papa osala neti ya kweye wana ezali ndenge oyebisi nga sango malamu mpo omoni mama soki asanzi mpo na ngai eza esengo mingi soki mama sanze eza fait tant eza vous avez venu à patron mais nous on a aussi soki asanzi eza malamu soki asanzi esengo soki mama sanzi eza esengo eza kwa yo soki natuni yo kaka oyebisa nga soki asanzaki combien de fois mais soki omoni alingi asanza mpe il faut ozala pembeni na ye mpo osalisa ye wana nazi mie mosusu bon asanzi lisusu wana sana na nani devine ngwanya zeni devine ngwanya zeni agafu ndogonda kutumenyo kunumereka asalite fazili agafu sekoyosa kuti salon de domestique ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Quoi? Alors, tant pis. Yo, ça me semble. Vous voulez que nanda kuyende kwenda kazi. Sawa. Bori ni mwana. Ya, kini sababu hii. Sio kufanya sikopi. Sio ndio kwa hapo. Sio kani sasa kwa. Wewe ukusana ndio kwa nini? Ukusana ndio kwa nini? Ukusana. Sasa ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Neve kotano. Ndane dingi. Nandaji afuka na hawa. Aduba banda lelo na kubanda usale disutote. Kubanda bwana. Haya nege dikuna de fond. Yo kene kuna. Wewe tika sana kuna nga. Kasi sasa tena vi. Adanga na ji. C'est quand le travail yo pas vous y a quoi. Vous allez esilinoko kulambaka yeti ye aza mwana mosala sans souci ye aza ndoko na ngai yo
noko kosilika na mingo na te abaki kutumbula ngai sangubon nanda kutuza muamala kaka na butu yibi ay haki kukota nanda tamu kutukumi na bu na sudah alobi no ku adusenga yo masanga nini kumela noko fanda ya nini 2 minutes nafasi ya nini bon sili na sina hebisi yo ya sama oh noko ya kusakana na ngai ogomela masanga nini namingaka masanga yesukari yo di wazona masanga nani sasa si masanga sukali sali nazotuna soki masanga sukali sali natuni yo te soki mpona nani kasi miniro orange ozali nango esili yaka na molangi moko yaka na molangi moko neve likambo nayebisaki yo moyibi akoti na ndako na 3 heures du matin bino ozalaki te ndani nazalaki na ndako sikoyo nakamati molangi oyo ya vi wana ya kukanga ina bula ye molangi wana ye moyibi wana ye moyibi abombami na simi ye garde manse aw nalekani asimbi nga na simi atuni ngai papa ukei wana nakubanga wana nayibisi ye nake kusumba masala alubi wapi mbona ngana lubi nakudefa afukamise ngai ye paina zalaki nafukamika alubi nazonini ngana lubi nyoso ye lubi okodefa masanga na 3 heures du matin nabandaki kubanga tala misu zalaki na muyibi wa akamati radio na television yusumbelaki nga alubi fungula kora na fungudi ye moko zofungula alubi ngana fungula akena ina radio ngo abimi alubi luba be muyibi kene mana apena lubi be muyibi kende mama lavo yo venoko vraiment oniko ganga ozongela nesusu vie moyibi kene malamu ikanoganga bapiyama nani wakina ganga nalubi kapanzise muyibi esili alors tikango kaka malavu kasi susili za kusala ngai unenda basi nyonso uza kukamata uza kulungula bango nambuka kuna tubadili yo mwasi tupese imbongo ya dibala mwasi wana akuyawo bobalilinga mwasi tubali yo mwasi noko yebisaka bango ke nga nasina balaki batika na bango kaka biso nambuka tubadili tubadili yo mwasi ngotutinga lisusu nga naza deja na mwasi mosusu bongo soki mwasi wana aye akozala wapi mwasi tubadili yo na mbuka ye wana abungi na yo te noko yo yebisaka kuna na mboka ke nga nasi nabalaki epi batika na bango cheliboni omoni yo mpe vraiment noko omoni ye mwasi na nga wana ayebisi ta noko oyo nayebisaka yo iyi mwasi oyo aza kutungisa yo na ndako yeyo
Oya tubadilisho ndombuku za kubuya. Oyo mwaje. Ike kuyapamba. Kwa mwanzo yo hatu sisi ndu. Luko la yangu. Ukutaka ye na kanisa hii. Maye. Barami badite. Non, quoi, vraiment. Nyom tu saka kamba uni tu. Lupa kama ngombe. Siko noko, liboso mwasi na nga ozo loba ekeko. Est-ce que vraiment wana eza malamu? Est-ce que vraiment wana eza malamu nayo? Oyo tutudio na mbuka ije mbuto. Abungi na ndako. Ate, wana noko wana ngai. Quel est le premier fournisseur d'Indica en Afrique? Le pays? Pourquoi? Si ça va où le kusala ngai? Si quoi? Kusala ngai. Sasa wewe pamba siko. Pale mimi nilikuwa sababu sio mimi pia nyaka kwa Kusala yo kusala. Ngai na kuni kusala yangu te. Ndio territorio. Wazo tunasema ndio nini? Allez, papa. Si de fait. Si ça. Bon, si ça Selection? Yo, estava na seleção, yo. Ne veux kaya kupesa ngai mbona. Hii ya tike. Bon, donc on a réussi to yokani. Donc makambo mwasi wana ngai te. Mais to yokani mwasi soki auti na mboka ayawo ndako mwasi tupende kwa Ngara sasa tena mwasi na ngabo. Bo yebisa mwasi wana aduka mobile msusu. donc lukuna ukubida mbongo na yo biso kukipe bisu te. Mais soki nazalaka na mwasi msusu te sino wana malamu. Ngazabi na mwasi oyo wana na oyo kuvanda wana. Nakutia yo. Kasi ya kuvanda na ndako awa. Wana te. Kubida na mbongo na yo. Donc wana kuna wana tukoyoka na te wana yango te. Biso tupende mbongo na mwasi kwanza. Hiyo yako ya kuvanda. Tuyukani. Tuyukani te. Mwasi wana hakuja. Biso tutafanya kuna yo. Mana yukila biso. Non, sans souci. Que nous font la porte et nous quoi. Yako font la porte et nous quoi kende. Bibisangai. Zaporele. Mwana musala masuhu. Bibisangai. Kile ubimisai. Kile kwa la porte. Soko kitembe. Leka nini hoi? Kulia kubisangai. Yana waja. Leka nini wan? Muzame hapa. Leka nini wan? Bibisangai. Soko leki kaka. Ustanze nationalité. Leka nini wan? Mwana besema ndao. Leka nini wan? Leka nini wan? Para uzama pia. Leka nini wan? Para bwana bure. Leka nini wan? Now. Droite. Correcto. Cambiar o tamanho. Esse mundo é leve. Patrocínio, dona. Caiu. Tu vai lá na cozinha. Cada bandeira. Zaire. Mama Sandy. Tu Sandy agora não sabe. Ele até Sandy não ia ter Sandy. Depois vai estar tendo metrô mesmo não vai. Não vai dar dinheiro não.
Sasa kamzoga. Nah. Wah. Oh, mana? Bagus. Lu yang tahu dia. Atru. Asal buka daging mana dia tu? Anak itu aku tak ada mana. Namun itu ni kalau berbanding dengan lain, ya, nak ini. Itu mana? Kenapa banyak? Kenapa ni kan enggak? Nah, kau sebenarnya kau present. Dengan itu kan langsung ini nanti. Mana? Mana? Lalu ya, lalu buka patro sang kanan ke. So udah sang kau kenal kan dengan. Sini ya. Lalu kamu berarti 2 minit. Kau. Yang kita, kau sudah. Sudah apa? Yang itu itu udah ni apa? Nama ya? Hah? Nama apa ya? Mana suka? Apa sih? Memang itu ni ni perlu. Jadi kita sudah tahu ni masuk ke mana mana bahasa ni. Mau isam macam tu. Buat apa? Kau kena renew. Mana ni? Kau nak sebab besar sebab ni mana? Kau ni mana? Itu mana sebab dia sebab dia semua semua orang kita nak Afghanistan kau sebab ni semua kita nak. Est-ce que vous tu m'as dit que tu as eu besoin de moi? Non, moi bien sûr, le but de la réunion. Alors, vous avez noté. Mais c'est que maintenant on parle de l'animation. C'est pour ça que nous avons ça nous organise ce que nous avons anticipation ma côté. Donc pour nous donc siko sala boye ndenge na sina kabela yo mwana mwasi pona na sina yebiso yo ona mwana mwasi azana sina mokote zwa mwana wana bonsoir akamba bali mninga na mabali bota mwana kwa mwana mwasi sana sina kodi mwasi sana mkili ndeni ndio kama hiyo boti mwana na kotini ni kan di sans souci masunu pe nenda kutukupa pena lisho teka hapo bota bana sana malembe kama yote sasa tena mingi sans souci après te baki bana basi au kwa kama tutakutana bora kama na pesa ndio nikanda poke notika sana bango na poke okay nikanda hizo na nikanda mko sana sana na yangu piga nikanda kama kama mwana anakuwa kwa basango bazali très bien organisé soki oke kuna na paroisse place azoki bateme oyebisi sango bakopesa duplicateur ya carte ya bateme sika okanga mwana bilaka yo kuna donc yo zwi mwana bilaka te awa nde bakoya koso mwana bilaka mala suko yo no isaki mwana bilaka Ndio makasi sio. Awa tunani sisi. Awa. Wapi susu? Malembe. Kubota mwana mubali yoki sana kapasi bure vraiment. Atana kakina bana basi hawa vraiment c'est Mama c'est ce problème. Malembe. Bana Hein? Sans souci. Kusimba na moko. Comment est-ce? Bon, ta valise ni bali wana preparaki pona kushuma pona kwenye nyumba la Mungu. Ndio simba mama uzo kinapiko. Usimama kusikia kushuma ndio. Sasa tunaweza kula. Kakala bako kapala ni aku dilanga, bagu ibaka ora tika babadina.
iwe maisha kiparia ya bato bana mkono bakukosa bakos ya patu di sana dia jadi atam kalau mau kita akan saka bilang kata bakos nak tahu ya bukan dia kata nanti di ibu lagi di gimana untuk apa yang kita tahu bakos benar ada mesti itu bagaimana apa itu lagi ada apa itu Hindi. Papa anak lagi ni. Wah, bila berapa kan itu? Poles sampai sakarot betul tua. Ah, present. Ki. Ah, bantu. Melody. Hah? Melody. Bon. Ici, quoi? Ah, on met le B. Bon. Yo. Casque. Usar dulu. Hah? Ini. Wah, ini ngai pai nai. Tanggal. Yana. Ngai, kumura ngabu mengu. Tapi ini ngai dibala, ngai aku bala pai nai. Dibala? Tanggal. Yo, bumen. Tanggal pun. Bang, ini ngai biawa. Kan, dia ni tapi ini ngai pai nai. Baru kan dulu. Nambung aku? Yang baik. Bon. Sudah ada yang pernah nggak? Pasti ini nggak dibala. Aku makan ini sih karena nanti nambung kan. Bon. Aswa. Aswa. Asien. Wanda. Nah, ini kalau kapalan sih. Dong. Kiriya kan sudah selesai. Ada siang jumbo. Siang jumbo sini dengan masih jumbo. Dong, berarti dia nambuka. Maka minyak saya salah nambuka. Bapa tinggal itu na bapa cimbo ngadibala. Baru binde, tenda upaya mubadi nai. Bapa ngai sana kami. Yang mungkin mata kina kami, waktu singa utuna, nak kue. Ni baru binde kenda kakati nan suka kuna, utuna ni melode, ututa mubadi na utun. Bawa. Bawa. Siguro ba, siguro ba, desa mo bates nakanang sama orang kudu. Mereka gitu gue. Ganti. Macam kumela? Sikor. Macam ganti ya. Alu bapalan kulang mundele. Mane, nambukan hangu baku yuke. Muna kana yukani sande wadaku posanga dengan badi yang kitoko mwaete. Ndio kama ngadi kitoko boyo. Aku buat tanto gazanko si. Di bala ya malu deh. Setong. Debre. Debre. Semua sama ya. Lo sana falante. No se consta. Aku saya dapat ke? Begini. Dan itu firman apa? Sekarang tidak ada sih. Dia boleh saya dia mau kita bayar. Varias. Ada. Varias. Boleh. No. Kau. Oke.
Donc, article de verbe. C'est tout à fait. Donc, comme ça. Bon, maintenant, bois-moi. Hein? Bois-moi. Bois-moi. Bois-moi le thé. Bois-moi. Bois-moi, comme ça. Hein? Sans souci. Attends. Vraiment dit. Ngana nani hôpital hiyo tisi kwenda wite wala mwingine ante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas si tu as de parler comme ça. Maman, ça dit, raconte-moi, deux de nous. Naiga kulukanda mamboro kuna soma kuna. Nisiko chambe na hiyo chambe boye kibosi. Awa, tukutia frère, patron. Tukutia frère yao. Awa, tukutia frère yao. On va soumettre ma vie. Kwa sababu mimi na chambe siko. Kuna kuna bonne ça qui doit toucher ça. Ah bon. Patron, vous me regardez. Bon, nazongi na hôpital. Hein? Yo okengenda kwa malamu. Parce que boende ngobandi c'est pas bien. Kivi ndio unasema la kaka. Sababu ni salama. Nimesema ya vitesse ni rawi ka. Ndio kwanza mimi mama. Ndio kwa sababu vitu. Alors ngana nazongi na hôpital. Hein? Bengenda kwa malamu. Na kusema ndugu hiyo kama ndio ubaya. Unaona? Mungu. Baba. Ya. Yana suk. Tempo. Bom, eu até olhando que tem babulão, baboteiro, eu chego preso, baboteiro, não é? Mas tudo de tempo? Ah. Eu chego no navio. Quando eu estava se pregando, mas o capitão, estava na casa assim, no mundo capitão, de baixo na sala muito. Sisi za kutumlikangalie ndenge nafanya kadibala bapesi mbongo nyonso ya dibala leo kupeta lisusu iloko mokuti samidi na leo babagi nga udapesi mbongo babidi ndikenda kwa kuna na kimsasa ipaya mbadi na wakienga tena kama ndenge na libaki na nyondo bwana simpe na ye mbongo dibali ni lisusu Bo, bana tang bayar tu. Sudah bana je bana ni kan ni. Basari makamnya tu sini, apa yang gua mesti ujir anda mau bawa bana sote ndeni. ndango kaluba ko yu yi baki ndora kubara mwasi na mbuka tata na bina kona kiwana yanga infa kona ki na noko na bina Nona. Nona. noko ko pasala ki noko plan so tembe azala papa mbacha fonde azala ki pakawan Tata. azala ki ko Biar. Biar. oh mandiri ko Gua lihat sanggup pun dengar, saya sanggup pun deh. Ada murid biar aku memberi kau. sekarang ini nggak kumbara Sekarang ada inflasi ini di bawah. ini kita keren ya mana tak kumbara buku bayu ini tak kata pesan tu Kata lagi. nasa kumbara makamnya sondenge ile kasi nambuka di bala ndi sana maki nasiyan vipi ko ukakumuna soko kakumantana montaji wana yambuka matina montaji si ukakumuna banzeto ya makemba tangu kuleka makemba wana ipainda kuna nini bila makemba na ibandela sikawa bitu ofusa ni nakati kumuna nzeto moko ya nsafu ya munene nzeto wana ya nsafu ndo dibala uisara maki wana Benar. ukakuhiba nokona bino oyo nokona bino tumba zaku nokona bino tumba zaku wani wabaka makamu mingi yendo fala ntoka kanukula yo Botang binaki. Botang batinji yo babi kumbuni mbalo na yo kene problem. Kumbuni mbalo na batinji babi. Kani ba tinga kinga pa mutabi na ngai nasu bona ka kubangani Mbalo na. ipali na yo masungu ko Yo mbalo ni tena.
Olha para presidennya. Bongo siedi nakati kitoko tengai ngati kitoko nukulangai. Bongo kana usinambuka yangoni kakumana ndena bongi te. Pali bimu makam musala. Makamu nakudukira makamu na musala ndengeni. Bongo nyonso bateki ndakisa tende. Ukina kugwa bongo na musala dibala ikisala wakinambuka. Uyibi. Se explica, você explica fazendo um curso para não ser de sonho. Kita udah kuna ngai ndengeni. Saka kana usinambuka. Izal juga makam. Ngala kiyo mingi ngai. Bo siri, termine. Makam musala izal yete. Pali ko ba biete do bicho ko. Maintenant, c'est trop tard. Bongo isi ke Bon, aswa. Aswa mana umiri ya na umiri musala na dinga ba janga na bite wana na aswa. Nagaw ya. Kulunga na musala mzona ni bongo bapeta kinambuka ko. Uya kutenda bongo ngai na kudia nini nandako. Udia zira nagaw ya. Sasa mtaiyawa ngaa bimina sasa mtaiyawa upata mtute. Uyugi. C'est pas possible, bravo, oui. Ah, c'est vrai, oui. Ah, oui. Kita nukuna ngai. Permite. Na yeye kasi doktor wangu kwa huko na hospitali. Kita sante yeye za malamu tu. Nusuri bangire kutungana hivi mapambano tu docteur tuzabaki manyeza bakomi bakisi mususu yamana yawo anazuzi la directeur financier na biso ayi akona zombongo mpina zonga kuna Wana mwalaki na yeye afame yi uti ko masiko ya mwana lubini nga kende ozo semiki na yobo ya nimepinda vile. kende nazo zela ndembongo mungu kitena vande wa ndazana problème tu na mtu kuna makambwana yo kende kaka so ni docteur obisi kinazuia nazo zela directeur financier ya C'est bien ça, le moyen est on va me voir quoi faire le sujet de l'internat. Pas de besoin Voilà. Comme il peut aussi mettre les mots. Mais mon téléphone maintenant. c'est le problème Bonne écoute. est-ce que vraiment pourquoi aider le conseil parce que vraiment là je comprends bien ce que je dois pas de problème. moi il est temps à moi si on a kuna exactement madame tu on va docteur à Seginga on a qui me réfléchir soit maman tikala mwana anekana ou bien mwana azala maman anekana maintenant moi ok je sais aussi que moi si mwana ngota marasaka kama mwana mubali alors je ne comprends pas ce qu'il doit faire or mwana liboso ya mubali na ko tika yetu yake ni mwana te Docteur a confirmé que comment on va faire. le docteur a dit il y a bota kaka mais ça y est bota kaka mubali Conseil na wapesa masomo bali na bomo tuseme. Na bomo na lobi te boma mutu Mimi mwana sobota na docteur lobi mwana kufa, mama kufa mko na matika. Ukiko to bomo nani? Yo ni kono na na sijeni to kubesije. Parce que mwana vina hivi kengai et puis na komi bomo na bomo mutu te. Parce que mwana mke yako ya. Nzanga pesa kabana, ce sont les parents qui sont les propriétaires de l'enfant. Bon, dans la mesure du possible. Mwana kone kana yeye, mwana tikala. vraiment ozoloba ndi mwana sans kotigeni yo mpe ozoloba facilement mwana elekana mwana mobali mpe mwana liboso wana nazozwa Dans ce cas, il y a une solution pour ça. Parce que moi, si je suis un peu de temps, ce qui m'a d'avoir le docteur dit qu'il n'a été. mwana soki likolo nsima azobota lisusu te donc nazalaka ndenge nazala mwana te Non, on n'a pas de base, c'est ma tolo bana bazobote nasina yebisa yoki bana basi mpona basina nsima moko te Non, moi, dans mon cas, yo te eloko nini ekosala na mwana mwasi
Mais non, moi, c'est votre toute la structure, il y a tout le monde dans la base de la responsabilité. Comité du peuple, comité d'État, donc sur le comité central. Ce sont des cadres du parti masculin. Donc, domaine dans la forme qui pour lui parler, avec le comité du peuple, vous le voyez, moi, yo, naïvi. Oui, qu'est-ce qu'on a eu comme discussion l'autre jour? J'ai parti ça de conclure. J'ai dit l'autre jour que pour Nangaï, moi si à Salatina, mon côté, et j'ai appuyé que. Et t'as mis au nom de Salatina, c'est ça, maman. Actuellement, je vais ma promotion. Oui, mais responsable. Mais il y a autant de départements pour le Moko. Toi, tu veux que on a sûr que diriger, parce qu'on a vu cause partout, tout ça. Toi, tu me proposes qu'on a pas la base pour battre Moko. Quelle condition? On y a eu la partie, on y a la voici, on y a vraiment bazar, mon frère, ma soeur, moi, si c'est que bon, à moi, on a parti hasard. On n'a pas parlé. Donc, ce qui a choisi, hasard, bon, moi, comme nous conduisons, oh, maman commerçante, il y a moi, ce qui n'est ni, oh, c'est le bon temps. Moi, dans mon pari, nous devons consulter, vous avez fait tout de partout. Parce que, en ce moment, je me redonne des décisions. Ou moi, ça, ce qui est vraiment le monde que tu n'es pas capable de faire, ça fait conseil. C'est comme moi, je ne suis pas en dire, mais ça sera pour tout le monde. C'est un appel à l'effet. Là, on a été intéressé, comment ça va venir? Seulement, et pas une. Moi, c'est aux amis. Comment on a dit, c'est un risque dans l'influencer que l'on a l'édition que solution. On va voir la solution à l'unité. Par exemple, moi, je voudrais voir la belle-sœur comme elle. Ok? Mais non. Oh, une fête, vraiment. Moi, tu vois, ça m'a plu. Moi, vraiment. Parce que l'unique médecin, sans souci. Qui? Ça va monter, hein? Il y a une chose là, non? Une fois mieux, cela. Qui? Non. Oui. Pour le bois. Il est belle. Mais ça demande si on se continue ou bien quand tu ne comprends pas, est-ce qu'elle est normale d'abord? Ça va plus. Ça va plus. Il doit bien faire ce que Ulikwenda wapi? Ndakuwa Mungu mkuti mwa sina kati ya ndakole. Yoza kulifanya na siku fanya nini? Ni hivi ya kimfasa. Mzali na msani pia? Sabu yoka kimsangu nani mbadi wana usikubala mwa sina mbuka. Nungoni na banki ya mbuka. Ngali pia na mwana kelele kale kwa kumuna ngai wewe. Sabu sabu na bino ikende ya mbuka barado. Ni hivi. Mzali na msani pia? Ule kanante. Funa nini? Mbeki na nini? Bulekila mbadi na ngai na nini? Abuata ka zanko sio, abuata ka mama lukula bino sio. Yo. Bon, laisse-moi voir. Kumbeka tena za kunuba. Sala soka na baru jawa ngai na sabu ndi. Mbele na mkula bingo bila kwa kama soko hivi ni hawa. Sala mimi la ngai sasa. Kwa hivyo, nadhani kwa njema na yaki kuna njema la ngana mtu. Bwana na bibanda ko? Nikakumbuka nani hapo? Bon, ça va. Est-ce que ça souci à ça? Abadi tenu. Sorti, allez, tiens. Bon. Ah, la femme. Hein? La femme de l'autre nous. Bon, ngombe saliao. Hein? Ce qui a lié, le banaye, alamba, ngombe. Nena kulamba ngombe wa? Sans souci quoi? Nyanya kani. Il faut que nous piquons alamba non. Mbadi na msoni ta mbadi na ngai. Alamba biloko wana ngoyo boy na bino. Alamba ngombe. Soko ni uka kansangu ndio kuzabu bazi bangali sio na kakuluba na bini. Bila nakenda. Ni ida kimsasa babara do. Bada kutabu la ndo vangi ni bango mibadi. Soko na mbuka de nazimu badi. Mbadi ya kani nasiante. Soko bala kimwasema ila lukula ngali hawa. Ndio kambo za bwana. Na kusela kama kaka boyo na ndako. Muita kukuta tena ndako. Samba mtu akienda kimbadi huyo hata kuzumba.
sikawa bamiyidi nkabatulu ibele nambako msadi mugimba kinsasa mnataka ndege tukakuluka kuna nambukane mibada kinsasa musarana bangoka kakubima na kubima kansi bandadi manki lubi bakujuma te ngala kutusoko ngosianse kaka mpona bamiyidi bayaki na ngombe go soko bangote ngadiete dikama mibadi bandi kubangisha ngauko tika nani makambo yuko tika nani makambo yuko nataka ba problem tro alo kubatsilanga makambo suzu te Chembe ni muka kando chembe na mbuka ya ngoyo. Bisu chembe na ntendi tusaka na kate bisu. Umekipe na kila itangi. Ufuasa kani na ulukulu kwa diwani. Soko mfona ngombi na kila diya kizadi kwa dibumu. Kuzila kaka yemu badi na ngayo soka hiye ukutuna. Sula wana ni mai kuna. Wala nazaku nubana bana nubali kuyana ndako nzako kanifanya ngai na kadi zoba. Mfona kema sikawa kuzwa mai. Foyo sikala kumema radio na televizio. Niloko toka kusumba. Niloko toka kusumba radio yo na televizio. Mtu ya mhambo ya kuwa taka kusome si ya mhamba. Si ya kukuta kulinga kusumba na televizio. Sedi. Kuna nini ukenda kubuyo kwa sedi? Kuna nini ukenda kusema wataka kudila yo? Nakati kutumalamu te awa namba kwa kusala batulu ni yidi mwaye kutala msusu yeye wa kuambiao banda kaka ukenda kinyihi mkazadi nibale na yena msusu ni yidi kwanza bon kwanza excuse ana garante iba ina hapite yawa kana kubinga ndo koko bas wani makambo wana tutale hata nazari ndoko nabutani dibuso na ngana ye alo de kambu kuya kisa ngwana na kutika ngwana ye mwa aya ngwana pasite alo tuba nang nakata familia de kambu so kui e kama takanjete to kwa takape nyama teka siri kambu kama takabana nzuta moto ngwana na moni pasi mingi mwana ngana ye azana siari ngana ye ngwana tutambra ki familia mikoni bari tuko kisakite waya ukisa yo alandago yara kite ngazero tuji kusike zana ngukula alandago kasi tuji mwa gamba mbo kama taki ngato mtafasi mzuto pasi ya wana mwa ndambo kaskini yangu sasa kaskini mtsani sio banda mbuti na kata familia bongo tuko kungu sadi na wende mais sans souci chaque fois nazoyebisa yo ke na hôpital nazosomba bakisi makambo nyonso nazosilisa bongo yo vraimen yango na obongaki na ndako oyo nayebisa na famille na bino bakotize mpona makambo ya mama aza na hôpital vraiment te bata sino tuna mungende muge tubenki muge tubambi ndio kupitikisa hata c'est ça ebali yeye ni sisi unataka yuko tena ndako unataka ningana ina kutende sala na kukunja na kulipa nayo muyidi munene yeye anataka kununua ngalo sana sala bima na ndako sala tu hata mwana tukuzungumza sifa edai c'est-à-dire nataka mwana mwana kuspigeni kambi si kuji ikuite ikambi kui mwana hiyo na kukutika yeye akufanya mwana pe ikambi kui sakifa na frase bano baka ikambo yo izana kasa ambapo bomsakana kati ya familia ni
la frappe. Le registare, c'est pas une femme à sa famille. Soit comme bongo, problème de qualité. Non, quella io che mamma, mi va questa mamma, ti vai io da che. Mi viene come mi apre. Nasi na futa ki déjà vous aurez un bongo pour merci ndengi. Problème de qualité. Et donnez moi te papa di kabuza mnene. Di kabuza mnene pardon so ko zabu yiba te. Ngai kono makamu na lobi na bino merci, bozunga na mbongo na bino kona tena futa. Ngai yiba kala. Yo pe yibi fa ndengi kala. Ko ngai te ko dia nga patro. No bana c'est quoi le Patro, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est parce que le problème. Di kan bisa kan kamu. Yo saya sering. Kasi lu ba kala do da kumba su. Ngara ko zonga na tamu na faisi ko. Oh, ti yibe ni ko tiru. Donc ngai yiba ngai te. Ya te sana kuto hospitali mama. Hivi sasa tunataka kubota. Ndio problemi. Ngari kambia mama na hospitali tu. Bana yiba te. Sio sana national au tena mbuka. Aria asipeke. Comme d'habitude. Comme E lu ba dora ka sita akamata ni mwana na mwachi. Mwacho ti mageo. Oh, mwana akamata ni sita. Ngari yiba te. Mwachi wa uti na mboka wa Soi-disant, de ma femme. Alors moi d'ailleurs baby c'est yanga tu yeba tu pas mbongo libala tu zoom sana libala oyo ba pesa ni mabara ke na mbuka wana baraka mbele of course ye ngo tina na bini ah mukile Mwenye kati madam. madam Nisi kitu kati madam ngao. Se kumina. Gangu na gaba isengo. Kumina. Ndako. Na gaba isengo ngai nse. Ndako. Noko mbote boni kuna. Mwana. Nekula pe ndako aji. Azali pia tukukaba tambongo tufeshie. Ndako kwa kusali. Ayo na turu ya mbongo ibuyo pesa ya riba. Ndako tuzabuzungisa. Sababu, nani nako? Poti na ngai. Kilo. Nikambukia. Mama, wapi mnitumia? Io foti, noko pardon. Non sono matando da giù, non so farmi. Tu non vuoi venire. Mama, sì, vale. Non sono problemi, ma non sono ci si deve fare ma termine impresa. Ma ci termine il problema. Mama, termine. Bon. Non con lui non ma tu. Tu balaki na mbuka pana. Mbona zako kanisa ndengana hivi kuko sawa kwa? Nikabadi ngana mbuka yetu. Mbongo na mbuka ukona neve na bisu yabo azana ndaku na yi nenda ndesemo mingi. Mimi ya kusana katundu na ndaku. Babala. Allora, sati. Yabo papa mbongo ndio pia kuzuru sana mbongo libala wala masasa ina mbongo. Noko fana nino. Nikite kama kimwani kama sina familia. Gibwila ya kitu bwila hizo. Kibina na kupata ndio mna mama. Makambo izalia. Tuji biti bango do dum sembo ma di bara non comprare perché non sono non so cosa Esa ndoko. Mbongo ya libala wewe mubala kwa mwacho bisu tuzungusi kama kwa sinda na mwana ko. Akama tiki sinda to biku tika bote. Na makamambuka kwa tuzungu sambongo mubala. Chakonde kutim. Ndio kote kutim. Bukilo utaraki. Ndio yacha wa Kabida. no yacha pra. Ngana sadiki sinda to soko mkutana bango baza kuko. Ngai na yati menga mbala kuna ina mboka. Mtenga hivi na tani. Na yeye anaenda bie. Si ba kitu sina kuna na kwe. Kama na kitu na kwe bali bila ngande kenda kaka na nemelo bena nsuka kuna. Na yeye ndela yuko kutambi mukadi na ngai. Kama mbela yeye na yuko kutambi mukadi na ngai na ndonga ndo mukadi na ngai ntabidi. Alibitola kanda kumalamu. Soko ni hivi bayawa. Ba kinfasa hizo na hivi mingi. Msimbo na bandiki mbona kaka mbabi yoyo. Na yeye kuna na kikosi kuila kanga ikapambana na mzuku leka na nasiambelete sasa ndo ngai tendoko ndio katika kuiba bidoko Kasibu kilo. Mubali na yo mumasumu. Neve ndenge. mbali na ngai na sumu yeye Ai kwa mwana msala hiyo. Lumba mbali na ngai na sumu sansu yeye Akipata position bien. Sai mwana. mbali na ngai na kutia na ndani yeye No, siti, no Bado mtiki to. Sio bado kwa. Lumba kama lebe. Sai na yo. Iza kunokuwa. Assumo je comprends non. Donc mwana mwacho nuko ni bali na mboka. Botindi aye pa masumu aye ni bali. Mwana ibali na mboka. Botawa yawa na kata mbaku owafu pa masumu basi. Lui le problème avec le putain de mwasi. Yana mwana mwasi akuti boy na yeye. ndio basi c'est pas Kama pia sida.
sikoyo afari be bonya basumu na bana na tari kwa na ibakte donc yo puta kile yiba mbadi nanga na kupazi sana problème baba dingani baba mi badi peut-être yawa dindo yawa kama tamboro noko mbadi na yo yejo mun sulu ko le ko ko nda ko yewa na yo gamana musana afari bo na kutuna ngamu yo no ko mbadi nanga imasundi mbadi nanga yo bina mbuka wapi mbadi kinga kona na mbadi na yo mbuka yejo mkono nda kulenge wa ihe papa mbongo kama tamboro mabali kama kuyi usana lisusu ni ngoba ngara bingina ngam mbadi wana tena bingina ngali kaka masuni sansu si mwa ko ya wala kaka luka kan tofana iya kaduka kaka dingana vota kan ndi malamu ngara bingina ngaka kaka ngara ibaina ngata busu tout le monde oublie c'est même la Bible donc ça me quoi il faut la péter mon il faut battre vous allez faire courage ça mututu ngam tena dekorasi ye di no siro bana vota dekorasi patron de dongo ni patron ni bante ya le problème do ko lo makamisi ni ko ni patron ni aba kwa na mau tu sana ni mboga liba hivyo wana itari ngaite wana tali yete no kuna mboka kile kimuna se kuna somesi ni zina yo azuyo bakende kasi fora kutimi bazu msambao bozu kamwa yebo zona na mboka ya mwana nasi wana boko kupesa mbongo pa famia ye baba le defo ndiko le defo bazu msambao Mtoto kufi? nani Ndio kufi bongo mwana siku mwana zali. Dikamli. Mwana zali. Apa? Ako mwana Noko nini? nini watu yo agora hata kwa kwa ya kala wa yo na luwa mabeka Nini? ai mama ai mama ai ora finisco ora che mi ndo macchini ora mi pitro Kamatan noko na mwasi na yo buke na jardin. beto ta yo na na yo beto ta yo Donne ko fuda no courage. Tudo eu dando bem, né? Deu saúde para mim. Mas tem mais courage. Vamos lá. Donc, dans la femme, c'est ça le problème. Hein? Vous savez, bana bazana basili bantu mbale. Bana sili mbale. Abu kina pasa? Bazana mapasa. Bana mbale. Basina basi.
masumu. Papa primavale. Nino ke basi. Nino mantini ngoma na mwana babu akusi bana ngoma zami bana ke basi kaka. Bana masumu. Indi prepandre. Bana chassi no tingo. Io non devo più sottolineare, ma di nuovo da chi mi masumu. Si può morire a tutti, anche come la prenda, perché io come si muove a tutti, vanno a battere a tutti. Tu che parliamo butta mora di bani, a come butta mora spazio a barabà. Non a lungo che mi sta facendo volontà di fare, non vanno a mi apposta. Non ha fatto una campana te. Io con te morti vanno, oh guarda. Non, il problema è sesso banna dunque. Non ha mai. Donc sicuro non che bana fa. Bana mi bana. Non mi volete. Oi che non mo. Patro, buona rimane. Patro. I parla che devi. I fai tu che devi patro. Momento. Ele caminha seca, ya para você. Dizendo, Bumengo. Bumengo patro asanzi mbani bari. Bumengo asanzi,